Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui. Na yango bande ko balandi émission ezui la pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mebino. Petika ete kimi nzambe tata eyingela o mabota mabino. Parce que la République démocratique du Congo kasi lelo pela kala minute zomi na mitano po ete na lingi to analyser moi mokie. Na mai ona koloba to tuna na mwa bituna peto pesa la biyano po ete to bimisantina penza likambo to nango posa bolimbisi botula la ngai liboso na ngai ko tuna na lobi ete ba M23 accord na bango zali le 23 mars mwana mboka Joseph Kabila asali liskulu waye le 23 mai. Est-ce que ça qui coïncidence ou bien ça linga yebisa biso loko moko pour ça ba M23 le 23 mai le 23 mars. Qu'est-ce que Kabila ngaka lo bala biso yami bayena ngai na tuna est-ce que mwana mboka Joseph Kabila azana droit ya koloba la nation ndenge auti koloba la nation? Est-ce que pesa meli mpifo wana que aloba la nation congolaise? Ce que pesa meli était pourquoi lobi yango c'est que la kisabiso ba signoni. Et puis mwana mboka Joseph Kabila akiti na Goma naza ko yebisa bino non boko talaka yango la mikolo mizali koya. Et puis ndaku na ye sécurité à kosakala te blindé la ba police et ba fabo ba soldat wala bazo kengela la qualité ni. Est-ce que tozo mona te to utaka koloba la bino awake nzakomba ko sakate nzambe apesaka identité ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo ki aza Judas lelo bomoni yango parce que baza gouvernement ba détourneur miyibi bazo yiba mbongo musala ya Judas ya ko yiba pola ni ya moni malasi bokonza mona mboka Martin Fayulu Madidi ya boyi bolandi pe Joseph Kabila pesi synthèse ya koloba ete gouvernement ya COP. Cela veut dire Félix n'a pas les droits à koloba la biso likamoko parce que tozaki la bakor tango Félix abali ko sala babiloko o. Cela veut dire biso to ko répliquer to ko tika etende yango siko baye ko sala. C'est ko tango bakotika Félix te batu bazonyo ko masiko eza ba congolais oh bazo kufa siko eza famille ya Félix te c'est sont les congolais na mboka o Félix aye ko sakana biso ko yiba biso ko dominer sur biso pe ko balkaniser biso pe ko teka biso pamba te Félix ayo kelaka base. Félix la libangwa ndimaka ke mwana mboka Martin Fayulu nde ye changement ya Congo mais base ebise la Vital Kamerhe baboya de même mikolo euti koleka la basanzo eleki mwana mboka Félix Antoine Tshilombo andimaka na yebaka mwana mboka Martin Fayulu Madidi oya lobaka lobi le vrai opposant pe qui est sincère c'est Martin Fayulu Madidi. Donc il faut to landa makambula parce que ça la crise ya légitimité. Il faut to yoka na biso ba congolais poto kate hémorragie oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo sepela kilango pa lobaki on la betendreke. Mais tant que base comploté contre tant boyoka ki IDPS a rejeté mwana mboka Félix Antoine Tshilombo nde ayaki koyoka la base. Pourquoi Félix azokoya? C'est parce qu'azoyoka la base. De base qui fait Félix base nezo sala bokonza Félix yango boni Félix a échoué parce que Félix atana yeboko ndenga ta sala ki bongo akoka ki pe ko se repentir ko benga bandeko na ye ko solusa bango oui na sali mabe mais la position ngeza boye to bunda ensemble na peuple. Mais Félix tellement bandeko yo que la base na kati na yeboko ezala ka base ba décision Félix lelo Félix ako maltraiter base parce que base ne induire rien la erreur oyo to komi lelo ya kotonga mboka te ya ba détournement ya ba rétro commission ezali base mboka ezangi nzela mboka ezala lotiliki te mboka ezali na mai ya malonga te mboka kufi boye ndenge kufi boye ezali pour la base parce que Félix abandé koyoke la base
azala kobanga base na ndengo oboni bazo sambwisa ye lelo boye na ba Denise wana ezali parce que ya yokelaka base que pouvoir lokola yo zwaka te biso to sali photo kabola donc il y a ça la limite et puis base pe mutesali se buzoba oyo po Kabila loba base pe mutesali se buzoba oyo po Kabila ya kolongola ye ezali base parce que base wala nde ba créer ba entreprise mike lokuta ba ONG bo sangani miibi ola poto basala ke le côté ba faiblard ba yena kishaza siko ya zubo konzi ole alakisa bango ke lokola zubo konzi la zabo konzi ki camarade sima tala lelo ndenge makambu yango ekomi donc ba créer biloko ya mike pombongo lete bimaka pola nini bacha ba famille na bango ba semeki na bango batu oyo basalaki parce que bazali lesika ya kocha bango te bisika nyoso bakangi emboka moye pema ezali te yango lelo bomoni ba Nicolas Kazadi bomoni batutu na ngambo ya mwana mboka kosamutamba ba mama pe basi ya basoda bangola babimi balobi afutaka biso ba 2000 na mbongo tozwaka te ne touchez pas mes ouais kosamutamba pe azaki na posa ya kosala malamu parce que liti na ezalaki bongo azala exemplaire mais tellement azalaki redevable tala bisika ke kosuka na ngambo biso pe balobi yo bosali lita komba oto salaki lelo ekomi komenanse bandeko na bitumba yango lekomi et makambo ya mbongo yango eteleme basengi akene la justice oye moko aza bokonzi ya justice lobi to lobi okula bakokwesa ye omoni nzela nini bazali ko rendre mauvais service na basitoyen congolais ke batravaille te parce que Kabila tout dit bolandi nanga esengo ya nanga le 23 mai, le 23 mars, ce sont les M23. Ça veut dire Kabila a M23. Kabila le faisait à M23. Yemoka lembi saka bango. Yemoko pe azongi. Donc ozonga Kabila zongi la soko mambamo président M23. Azonga bobo tu yebisanga. Comment place le so Kabila zokende? Il faut qu'abache au sommet. Cela veut dire Kabila zaki mayele ya ko créer ba piste na ye na lolenge boko ba yebaki un jour. Et ko baluki la biso photos za la armée na biso et photos za nelo komoko to ko sala si kandenge tozali awa na landi ministre na biso papa Charles Lokoto abimi pona koloba pointer bala moko Edi Kapen du doigt parce que Edi Kapen a dit je dois parler par rapport à la mort de qui auto tourné bandaka la ondime ko kota lango prison oh ya ordonaka mbala moko Charles abimi c'est Lokuta Papa Charles Lokoto abimisi Lokuta pa pointer Edi Kapen du doigt. Alors bio Edi Kapen n'est-ce pas biso batutolobaka na yaza mokonzi. Poto monaka muto akoza na mokonzi te. Est-ce que Kabila ndimaka botika ya pema na kimia pourquoi bozo déranger? Bokote la biloko nyo so ezali. Mais lelo na ngai na to analyser. Avant to ya kotela ba vidéo loba. C'est quoi biso boko ba kolomboka to ko mbapa ya mboka la biso. Lelo o ba soda ba komi ko déranger ba to la likambo ya père na impère. L'état là na sakala mituka ye moko te. L'état là nzela bongisa te. Na nzela ko sala 15 minutes comme ça ba 2h 4h du temps. Na nzela. Batu bazo telema na nzela bazo la paix pour l'embouteillage. C'est comme boyele biso père na impère po bokoki ko sala banzela te. Père na impère c'est comme muto yo mona na ya tangaka. Mukolo impère ya za père. C'est quoi que na mo ane classe te. Allez-y comprendre le niveau créer la nation. Alors, peuple doit revendiquer les droits. Où sont les Congolais? Tous ont souffrir, bon, et bien, ils ont la base, ils ont la base, ils ont la base, ils ont la base, peuple va dormir. L'église va dormir et quoi assassiner parce que le gouvernement a travaillé pour l'église. Le gouvernement continue à musique pour distraire les gens. Comme même ça ta carrière ya bana ya bato. Bazo dévaloriser bino. Boza na ba inutile mais na bino pe bo vandi bozo ibelo ko sala tem. Ya ngonga na sa ko tuna. Na lobi est-ce qu'aujourd'hui peu importe ma bebo ko betela mona mboka Martin Fayulu madidi mbote maboko te. Parce que aujourd'hui bilo ko lobaki yango yo. To komi siko la phase finale.
atalisaka bino biloko oyo atalisaki Félix biloko oyo atalisaki IDPS biloko oyo parce que ye pa uti na IDPS mais néanmoins atalisaki bango biloko oyo Jean-Marc Abimi azoloba même biloko oyo alobi tokeba parce que retourner contre biso nous sommes pas préparés batu oyo balesaki biso tochola bango te mais Martin Fayulu atelekisaki bango na ndenge mosusu alobi na bango crise oyo tozokei nango ekobotela biso makambo ebele. Sauvons notre patrimoine, tout sauver le peuple congolais, tout le monde la passe. Vous croyez que bino bokoki mande bokobika ba blanc pe bazo zela bino hein, ba décideur na bino hein. Ave Marie. Merci na ba maman missionnaire, bande ko la ngato contribuer ko ça la passe brisque ba kunde bembe wana. Mireille Landou, petite sœur, Fondation Lukoki. Merci la maman missionnaire na plus 32 la mboka nita babé foko yo motope bakoko lumumba. Ave Marie. Merci la mon mère de Brino en Autriche. JKM le number 1 OCA de la presse congolaise. Gauthier Boulay. Moninga et JKM. Prompt rétablissement na meto bunda maman Célestine. Et vous allez pas si bakunde bembe oyo biso to participer to contribuer te. To la muka papa Mikael to ningana. La chabienne maman sociale. To tellement to ça quelque chose. Équipe pour la télé États-Unis d'Amérique. Mana nanga ba condoléances la obo télé manzamba ko songa bino. Ba maman e moto moto mozima mité. Assalamu alaikum la maman Jawa pe ba misema na biso bolibo na South Africa la mboka ya Gilo. Bande kolanga allez-y comprendre place ni to komi. Et puis place ni to so ma nation, place ni peuple zo ke la kokufa, ezo sala bilo société. Bilo bozala ba mituka ya père na impère, pas bino bozala ngo. Et la population. Bon ça non makambo ndenge ni. Bolo kakao to eloko nini. Bon ça na penza ba je yango ndenge ni pour maltraiter peuple oyo. Après quelques jours, vraiment tika ka Félix Kabila ngwa ya na ya. Parce que les gens vont maintenant kobenga Kabila ya. Abenga bananga ba ya parce que trop c'est trop. Bozo nyoko la population le lenge moko ezala te la population qui a eu koluka ndoki oyo maltraité depuis 18 ans. Allez-y comprendre parce que vous êtes mauvais. Aux Congolais de pères et de pères, de pères et de mères, de mères et de mères. Où sont les vrais Congolais pour délivrer la nation congolaise, pour libérer la population qui est souffrante du jour au jour, vous continuez à torturer Bango. Malheur à vous. Nzambe ako sukola kabino. Nzambe ako ti kabino te. Nzambe alobaka pamba te. Aza ko ndirsi mitema na bino potanga ko yaka vaje bino. Renaissance ko salama. Nzambe ako renaître Congo. Congo est comme ya sika. Non, nous ne sommes pas pour Kabila, non plus contre Kabila, non plus pour Félix, non plus contre. Tozo la match la bilo ndenge zo kende, mais tozo linga yango te pourquoi? Kabila zonga président la Congo. Ah! Kabila lobby azongi président la Congo, ba Congolais to analyser. Na on a tsabilo ba vidéo. Mais nazo soukisa nga aw. Na bito analyser nalo. Kabila azongi président de la République démocratique. Allez-y comprendre sort ya ba Congolais. Pendant 18 ans bolelaki. Bo sangadi bino moko ba Congolais. La lettre du Seigneur. Bo sali la muka. Bo longolié. Mais l'un de vous a trahi pour na opesa ba beki. Et kaka yemoko ala badi ko s'aventurer contre la République démocratique du Congo pour accomplir son désir. Et à un moment donné, ba bebani parce que le ngomba ya bandoki bayoka la raté. Et maintenant Kabila ça la position à force. Parce que accueil o ba pesi Kabila. Ba soldat o ba zinginda kuna ye. Na ndimite ke baza ba soldat ya mike. Et puis Kabila zaka la l'aide ya Rwanda te. L'aide ya batu nyonso bazolinga baboma Congo. Donc cela veut dire l'Amérique. Yanine. Et puis ceux qui vont battre Kabila ne quitte pas Poutine parce que si Poutine a ma casse, mais parce que Kabila peut participer. Donc peut-être ceux qui ne connaissent pas Poutine, Poutine a se souvenir naïe. Et après,
Kabila kozonga président avec force. Et les Congolais beaucoup souka wapi. To réfléchir ensemble les amboka la biso. To analyser ensemble. Bo s'abonner massivement à la chaîne de Libération. Bo partager mes missions, bo liker, bo tirer des commentaires, si je sais pas j'aime. Ba pour amener Angola no bondi à botar de bonheur na R émission comme la bilo mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondo bi. Boboyi ata égalité baninga mususu balia banda boya la pouvoir be bino moko kolia kotokola. Tala bisika Congo ekomi. Tala bisika Congo ekomi. Tomona babolumbu me oto komi ko vivre siko ekomi nde kindoki. Toko ekoloba teke bande koloba biso so baluba bazala kacha plan oyo non. Mais vraiment tabino moko salité oyo bino boyo ko tcha. Bo décourager biso bo bebi si tribu la biso. Les baluba bazaba vantard. Mais il y a salité modèle oyo to comme mon abinoté. Biso to banda ko benga bande ko la biso baluba ba demulu vantard po ya tazolia matembe na saka lolende. Na kozala jumpa, na kozala boy. Mais un demulu ne peut pas être kokitatina ko tomber si bas ndenge bilo moko boloba papa Denis. Na bajar ya mitakala oyo et puis plus loin. Banda au sommet tina se ba mitakala na bango ezali. Mboka nini? C'est quoi pour Joseph Kabila Kabangi qui est rwandais? Bemba Gombo. Tu dois faire la guerre contre qui? Kabila est déjà à Goma. Au salaki d'entraînement awa. Au longwa qui n'a ministre sport. Au koma qui sont déjà à défense. Au zonga qui sont à défense. Mais maintenant Kabila est à Goma. Bien blindé. Brokere ko déguerpir yé la Goma. Brokere ko zoyer kuna la Goma boya de la Kinshasa po bosambisa ye. Maintenant bozo kansani. Wambola liwe we mongo langaki. Kila metendeta lotake tumakale konto bokele kono fa pekat. Maman la chabienne, akobengo maman sociale. Merci d'aba maman missionnaire. Maman missionnaire tozo qui déjà. Et comme elle a dit, mon mère de Brino, en Autriche, que Dieu vous bénisse. Tozo Zela Juka aime le number one. Ceux qui lobby ou bien après demain, Baké Kunda Mamana, et qu'on s'est la bise au Sony. Vraiment, tout ça, la violence, c'est Mireille, petite sœur, Mireille Landou, Fondation Nukoki. Tout ça, la violence, c'est Kabouya Kende. Tout ça, la violence, parce que maman, on a son ngaka. Tout ça, vraiment violence, Kabila, Kabouya Akende, pardon, Kabila, soit à côté de la Rangani, Kabouya Akende. Parlons de Kabila. Papa, le frère de maman Clarisse, la patrouille, la mort, nous vaincrons. Et on dit que la bisote, slogan ou bien cause la devise. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Ils ont dit que la slogan. Parce qu'il faut tout localiser, voisin moyen pour te vaincre. Félix était puissant. Bazou déjà Félix. Parce que Kabila beti balene kitoko. Et Ayebi Simpson que M23 c'est moi. Parce que c'est le 23 mai. Alors M23 c'est moi. Mais Nazala Kindete. Mais na yé parce que na moni que Lazara ragé sur quoi. Bomnyo kolinga bomoni singa. Kopoto sala qui se quoi font appeler la baby ça. Est-ce que Félix a un mot de dire à Kabila? Kabila menti. Base, Malobo Kabila lobby a menti. Quand Kabila base, comme ça Kabila. Voilà maintenant les bases. N'est-ce pas trahi Congo alors que tu peux accepter la base à Bongo? Non, il faut tout se révolutionner. Merci encore une fois la présidente Elie Martin Fayulu Madidi. Tu as prouvé que Olingara Congo, peu importe Maloba Soyo Loba, Yango Yolelo, coup de chapeau, Otengamite. Ok, pas été constant dans ma cambo bande koloba. Tu as commencé de dire depuis longtemps. Tu as fait des marches. On t'a insulté aujourd'hui. Bravo, coup de chapeau. Nazali suko kosenga na yo. Yondo za la droite ko koloba pour la nation. Otali sa mouvance, otali sa opposition, otali sa batu nyonso ok. On a bande ko yebisa bino. Les dangers maintenant c'est ça. Les dangers il s'appelle Kabila. Parce que c'est lui qui a provoqué tout ça. Et aujourd'hui, il est bel et bien à Goma.
Que Dieu vous bénisse, tout analyser, vous s'abonner, vous partager mes émissions, vous liker, vous faire des commentaires, vous j'aime. Maman est moto mojali. Vraiment Zambé. Abattre la bilone de Kolanga Moko Lobby, c'est pour la toute première fois Monanga. Vraiment gentil. Kilo là, quelque chose comme ça, que Dieu vous bénisse. Partagez mes émissions de nos CP, les banings de CP là, pour aider nous à découvrir. Merci Nakabouya, l'homme puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Djay, directeur recherche stratégique et personnel, sango mo konti pareil émission. Biso ya Neko Tamutunga. Yanga mo konti en Angleterre, équipe pour la télé, zo benga bino. Beaucoup la kaikala, que Dieu vous bénisse partout, Bozali, ingeta, naba o balingi Congo, pe balingi Kobundela Congo. Beau partager, to analyser yango pe na kimia, bongo to ebanini to kosala lobi, to soutenir ba Congolais ba la mukakala tongo. La patrie ou la mort nous vaincrons. Belon Sobana Canada, maman Bonheur, maman Eugénie Zemanga, papa Valérie Petelo, boza tellement belé. La linga kabino ba maman ya moto mojali, moto mokozima makate. La patrie ou la mort nous vaincrons. La patrie ou la mort nous vaincrons. Eza la biso slogan te, mais eza la devise. Bye.